Mbote na bino nyonso bozwi lisusu occasion oyo ya kolanda émission maboke balobi émission maboke nde makambu nazanga moko te na plateau awa nde boza komona toujours na bengelaka bino parce que na lobaka naza toujours mona musala na bino o bolobaka nde na salaka alors lelo toyeli bino toyebi ke pululu déjà kufa mettons na mona déjà muto aza na plateau awa azoni singamba moko na moni mbala mo pululu donc aza awa na lelo bozala toujours connecté tozo panza ba secret ababi lelo zoinda mabe bonjour. Oui bonjour la belle artiste boni moi vraiment faut ka baninga Congo. Oh, vraiment faux. Moi vraiment faux. Est-ce que okoki ko se présenter ba fan na yo ba yeba yo? Ba o déjà ba yebi yo na ba o ba yebi yo te se présenter kambala mo. Oui, ba o ba yebi nga déjà. Na o ba yebi nga te pardon. Comme célèbre Yeza célèbre artiste nouvelle vague de Mama Via danser ça. Na jouer na tonalité Apollo. Au journal tonalité Apollo. Idée wana écouter ki wa pista. Pour mon akendaki tango zalaki olobaki non ko s'imposer te poser koloba n'est-ce pas non za koloni voilà pourquoi tanga kemba moko précipité ton deni idée wana écouter ki wa te nga ezate po monstre d'air à Kufa ninga na yako sala rôle na ye nga déjà bato ba binga bangola ba braza ba points noir ba bidé qui est célèbre banda ton monstre d'air Chico Pulu azalaki na banaki ko jouer rôle et monstre d'air tawanoya na ba braza ba points noir ba kabinda ezaki pena que spectacle mo boy monstre d'air wa matatenga na matinano comme les ba lever des rideaux quoi na mati pe na beti pe na parole bato to confrère bato oh ka yeto yete donc on a quitté mon émotion quoi mati donc on a déjà na zala na ye déjà fort et na moni que azate mutu nyonso ndo sa elo be pour apprendre na elo eza bien donc on apprend que on pour na mona que ça bien on a ça là donc c'est ça non te pour kufa qui sont non et puis na moni que azai souté on s'imposer faut na s'imposer on a donc c'est ça ah oui yango est-ce que commence ça ko évoluer ou comment oui petit à petit avec non bien na moi 5 personnes 4 personnes ba binga na kitoko déjà ah oui est-ce que toki ko ba parcours na yo obanda monda wapi comment oza ko évoluer yebisa ba fan na maboki ba yeba c'est babanda art na abanda art na école des aïe qui nga peneza ki ba poème nyonso de grande école au fait école festival moi école ngani ba ponaka il faut à la côté à comédie il faut à la bodon nga banda na ko ba des bases na nga na banda déjà ne ba école déjà et puis na ko évoluer suko ndé ton na ekende Angola précisément la Cabinda ndé to ko sa groupe moko boye na pire fait na nga Alain Longange na PCB Mbote ko tazali na ko évoluer na groupe na ko mo za ki flamme de feu et groupe on a un groupe moi que tous les artistes aux stars comédiens à Cabinda soka yé donc il y a que groupe ils ala on a flamme de feu biso papa ko ba na teso talanga yebi ke soka yebi so neto ndo ya mbaye oh mama kalunga on nani nano yebi ke aya Cabinda biso abi ke flamme de feu mo boza na Congo tipe wana to so yeba to na point noir to kuta na lisusu et après na évoluer comme ça la ngane ezalaka na ko pe osala groupe car na Cabinda oui comment on dit la team célèbre parce que Héritier Longo la maison mère bon parce qu'on ça appelle la team célèbre pour Rocky dans la comme Joana fort dans la comme fort donc ça la team Wata na ko pesa groupe na komoni la team célèbre kangi pe Cabinda donc Cabinda lelo ba fait na Simon Luwawa ba yebi ba soutenir biso mama Felicana Malonda on ne va soutenir sur la commode Simon Luwa on a évité so yebi été mutu to yebi na Cabinda so ok ezana ana bloc cadena azana flat mo ko la bien o saba séjour kitoko en plus a royambo kitoko pour yepe na aza mutu moko so ata yebi ote o na artiste mo na yeba ite na otika Congo royambo biso pe na chambre o la kitoko donc avant ko évoluer kuna après na ça groupe papa makamwa groupe des ala na ke points noir okoki na yo te loba bien star loba bien loba ke okoki te charge groupe eza pe mayo otika ngana la première personne asala na koloba nzonzing na ba artiste comédie ba yebani na kin bato lora ya di na Cabinda bato ngana Cabinda so ke GTA bato batal ba yebia j'étais vraiment oh
na biso jeté so za mutu na cabine benga bisa na luka oyebi célèbre mo boete ah oyebi so qui est célèbre les seuls artistes ça la ba nzonzinga ba tulora ba ya di Sundiata Maniata na banenga cabine na groupe nanga Papa Koba ba soutenanga ba Mama Zidane ba soutenanga donc yango siko po ya taka cabine ba mona ya ba tumso mo utiki o jouer na Sundiata o jouer na Papa Koba ba tout monde dans la musique o jouer na bango donc nga ba tianga na place nanga ezaki pena ke respect na ba artiste mso ezaki kuna so pena le cabine ba tia na place na célèbre après na cause production mo na Prince Noir on fait na Edo Mopatasi a salara allié pas ça atonga piscine za flat piscine RDK comme no RDK za entre frontière ya cabine na Prince Noir do benga ngonjasi do eza wana a salara flat ne on da benga nga na ke comme ko inaugurer ngo spectacle na kenda pe kuna na pesa makamu si ko pesa na mo bi mo pesa na kitoko na mo ke ate na tika no ba na ba vana na wana cabine nga pe na s'imposer na no pe papa mabe te papa mabe te omoni artiste folinga ko se déchaînera ko na ko za place monté omoni même soki obotoma na kin okokisi 30 ans ala na kin matiriti na mutu abimal bana mboka za différent yo monga nga pe na funa na kotaka na comprendre mokili za nini et apprendre nga pe belé donc c'est ça ni na kenda pe na ndo évoluer pe na Prince Noir sur ko fond la ngasko pe na place bien ça relation à tous les artistes et comédiens ya kini na ba artiste mususu pe to ibani ba musicien donc c'est ça pour n'a pas kende kana monde ou comment nga banana ebiso wana banana école ti na tiki makambo école ti lelo na vanda ti lelo na futa apale ti lelo na tambola dara comédie na te kana nga so lokote mapate nguba te lokote yango kaka mais comédie ça l'hôtel esa na bi esa la yo comédie nde esa la yo batin ba nini ba palais bo comédie nyo c'est ça la comédie on ça la nyo so batin ba palais et ponara oh faut ça la mpivote so la mpivote ça la makambo bota marango ozo comprendre makambo faut bota na tango bota mo so ça lumière ba tout fa ngote ozo comprendre ozo la place moko bazo étouffer mais so ça lumière ozara lumière ozo comprendre ba rien ça lumière na lumière merci na lumière pour ça na lumière to ngo benga ngate ne mission no bena bona vandi ozo pe temps kitoko ba climatiser et beta kitoko na vandi pe boto solanga no seke na lumière donc c'est ça après na ko ça la parcours na nga bongo na moni ke ne alingela na nga na ko linga po point noir to ça bien to ba mélodie ça kuna to ça la to ça kitoko mais na moi papa makamu na nga na moi limité funa zela ba artiste ça comment Mama Zidane mo boye ya sali nzondi nga benga na jouer non nga funa kindipe na kina ke ko s'imposer nde omoni pe na bete nga pe na funa kanga bisaka na kende ko s'imposer na kini na pe na kini na kuma ni famille telanté la kaka boye papa na ndo fana pa masa mo boye masa na pa na ndo vanda na moni ke moni biso artiste on to moi les moko boye tema papa maswa ko to zala déjà bien bando ba cabine to vanda ne to la ba flat moko to ba kana monstre da Chico Polo to zala bien la so sanga kitoko et relation pe sama da kito bando ba Prince Noir na yeko papa maswa ko donc abomanga na palane 9 mois na liaka na melaka na faire pipi na ça nyonso na palais on a donc faut ça reconnaissance faut na muto salo bien ouais papa maswa ko na bombanga 9 mois et puis si mana yepe si ko vanda wana po mona pe ke o faire ko yeba na ba comédien mususu e kombe o kingani si ko mona muno pe na ko yeba na type le peut to s'imposer après type Brony to save pour Brony to save peut to zara na pe na cabine chef na pe se mota nouvelle vague yende comme ta salanga na ya nouvelle vague chez Mama Via c'est quoi il y a une question mo mais question on a toujours après tolanda moi extrêmement ya muke po bato ba tuna ba bi suko ye mutabimi bo est-ce que kipulu longo to mona on a mo ba message kipulu longo to mona on te voilà pourquoi no bi non bozo extrêmement chez on ba ne chez on pour on ba cha on ne non ba bi pour la baby ça longo yo bogar bonde non même chez on chez moi on nya so même cha ra lo ya cha on ka shibata chi on na après ba on ba donc tozozo nga sima bafana maboke bolanda mo extrait oyo esala bino moi ba chebe dede mane o mission yo soto yebi na Congo na mission Congo nenga yo fonctionner obi ko je be mission limana
na shutunga mo kuoma mshai e pe sia pashi suna mina bete mino pashi na motema mo amo mama kuwa shani ngai lomi to vana nao mama shana sho mashana nga mwashina ayina mwana tu vana nao mishina sho diversi do shepena misho maonyesho mie shonga emono emo mulunye bwebise nejaji emo vani batembena kacha pae na kupe mukie na oki mulunye na bite na ngata kumwaki na maya na shonga tebani nga eshwe me mingi na shiko eshwe me tobe na oni eshwe no eshwe me na lachao dans la je me show na oji na chambre no mima pour na joie quand tu n'es chocolat na moi quoi ouais joli je dois noter un film où j'ai dommage film ben je t'ai on va na on est pas chété na vani noter un film ana dans noter na monke quoi que ne show de la moche de la on va que de chocolat le savon na chez le roi méchant Don't not film. Mo! Kana mo pe sha na ko shi po mata ku e. No na ku e ke na o shu. Ah! To ku e ke mama bite na ke mbamba mo ko sho na ku e ke no ja shu te na shi ja film o. Shi mo ko ku e sho a. Shi mo na ju film o na shi. Mane onai na mimi mana na kozi na no shi. Na mwana mai bwana na mosha ni shavon ali wa mesha na shonga na kesho nini shavon maneo ngayona olebena la tabla pona no la deja ni asha mo molili bisho kasha bisho shoku kasha te shia ota mano shoko muta mona jana de maneo na bima bena shoko na kote amo na washa kasa nao sho shava shake ni kwa mesha na shima ga shava na sho shava bali wa mesha kwa mama sho imanona na sho kwa sho nga shoko na ya shoko ba shoko ba na franchette moi shiko ya nani moi chamasha na moi na abi le papa cherche quoi ça manwa matungani no ikina munga na te Nabi, washa na mita ngamo na shoko wana masha na ngati mwasha na ngati tate mwana peshe na mishu tana peshe na mishu ata nabi maro mandoge mama shoshu yo mori bana muda shoko o peshe mishu meneni maneo na mwana te ai papa shashe kwasha nabi she vous avez étudié quoi à l'école? Non, papa, nous avons étudié mathématiques. Oui, vous avez déjà étudié mathématiques. Mogo. Maintenant, aujourd'hui, tu vas étudier les corps humains. Le chakero, on étudie les corps humains. La bannière, cherchez les corps. Cherche quoi? Na yem cherche yo shongi shelanga. Cherche nini? Ajongi shelinga. O mampera. O cherche ni. Na sho woni limbumu. So nainga ba franchement ba ki onjite mo. Nainga na sorte place ça et ça boye bi ke holo maote. Place nainga na sorte. Ya lingite. Abi no. Papa, tu es chité déjà tout. Maintenant, Chamaki tu pas maman n'a fâché bon bien place otanya ote mais otanya ni déjà mais wana aussi otate na vani atai pecha na bishe pecha na mbamu mukile ajana papa ko mama mukile c'est quoi ça na mi Mono, alwa ni wa vina ngai. Washo mama na mbana mama washo washo chiga ngana. We pecha na shi shama na bisha peche. On y aura bien fort. Les bords de fait que toi tu fais à la vie. Tia ma kere chili. Ah, je suis sûr Bolandi moi Estrewane Mukie pour zoba vraiment. Ya pulu. Donc on comme mon ka ya pulu. Ya célèbre. Mais ça on est célèbre. Ba ya pulu. Bon célèbre et pulu.
nga pena yeza célèbre ozomona ke na mythologie na nga po kobukana te tozo imiter monstre d'Achiko pour pas sala mosala kitoko biso tozo imiter faut to ya pe na moi innovation moko boye fona ba sama biloko na ko za ka limiter te na sala ka mingi ye so na za mingi ye na za limiter faut comprendre que monstre d'Akufa mais lelo célèbre ye to kinga na célèbre ye na biloko ne mais aza ye mo na za siko donc c'est ça na ko za ka te mais ça na ko benga pour yango mona ke bana na ba bongo ba mo exemple moi batombola bateki bilamba batombola fo bana bakeki koloka bilamba pulutu nde baluka bilamba wana bana na tu wana baloka bilamba wana kosakala te donc bakenda baluka bilamba bamema atombola nde bakotisa mbongo mikolo bilamba pulutu sika miso akenda ti batombe bakendo tombola tani bazwa tani eloko te sikoyo célèbre tolingi totuna bafane ya maboke bayeba epa mama vi ya oza te nazali parce que babi baomona yo te mutu moko takomelinga mutu moko akomelinga ka afani bafani balandelaka makambo ntina ti abi célèbre aoya esu barépétition te célèbre se babebani na mare te mama fie nazala bongo obebana ne poani nga nabebana mitaka mare siko barépétition okende te pourquoi ngai mais mission ya biso to bavérité maboke vérité de vérité pourquoi yango toleka non c'est la famille nouvelle vague c'est za famille na ngai bato bayambanga mba liboso na kini pe banda bayambanga nazalaka kuna sauf kaka ngai ngoko décevoir moto te c'est ça mabena malamu ekozala mais nazaka wana donc c'est ça bon c'est que yo moko mipesi no congé na mipesi congé mise à disponibilité fallait aloba ezalaka na groupe amu ezalaka te bon fallait aloba est-ce que ça là signe ata signe ayeba ke non mère mikolo na na palais et loroté osala ngo pété na ke nga bena ninga répétition makasi ya chef na ngani so batala nga ba yebi ke célèbre nga donc omoni moko pe même so vandi na mobali omoni ke elo mo bo esimba te ko kasa te ke nga kaka nde mobali fu mwasa mikitisa liboso na non nga pe mobali na komikitisa liboso mwasi tu vois donc na komona ke na mwasi na nga mwasi na tozala ne boite nde ne kombona ko ya pe na benyo ndeti nga za bongo bébé s'il te plaît na sali oni osana nga sunde tozala attends chérie toson sambias na biso s'il te plaît to bien te donc je comprends moi eloko wana sala be to benga ta na téléphone eza bato mususu bo mona na pe to masa ngo bo mona na te aoza pe tomba pe téléphone ta bengo ba célèbre au moins te weneni ni yango jelo c'est bolingo ezate non voilà ce que bon bolingo ezate envers parce que na yamba artiste belé awa ya mère na lingake mingi maman via je t'aime beaucoup ma maman na yamba mo artiste belé mais c'est que pour na yo kuna vraiment considération ezate ou comment mais quand on peut expliquer peut-être que ça bon donc ne te lo ba ke nzamba sala mokili na yeme basali nde nzamba sala mokili ne bien vous comprenez mokili nzambo tout ça kitoko c'est que ma vie ça ne groupe ne bien mais basali wana nde ba mabe donc nzamba sala mokili ne bien mais basali nde donc c'est ça na groupe ya mama via ozwa occasion ya koleka déjà na pièce moko oui wala pena occasion na zona nu na kosina kuna groupe te quand na betelo solone na utaka points no na yebo na kuta pe tournage mbala mo batanga na tournage au journal na joie na pièce ya professeur 100%. OK. Oui, na joie ba 3 pièces na joie na. Banda kota kuna. Banda na kota kuna. Okota kuna ba 2000 combien? 2000 na kota kuna 2017 oui. OK. Mais quand même pesa makambo. Ko pesa makambo ya? E pesa yo makambo. Pièce wana. Oh, mais makambo ti. E fula yo. En dehors na ba point noir parce que ah eza kino banda luko ya ko s'imposer quand même et pesa au moins stabilité moko bon. Stabilité. Bon ngaso na ngolo ba vérité stabilité ka na uta na ngoyo na zana po ba relation so ba kisama mais mimi o baza base bazaka onga mona za na bango déjà na ngolo ba bongo mais la relation za ka ah o jouer bien na sepe no choa kitoko ba pesa mona bango kuna osala yango bien momo ko mibale so to kokosa te ba pesa mais o benza ba makambu ya seba vandi bina ba 4 tours à western tu viens na tol seke maman Angel maman na Daniela tol seke ba mbote siko zali maman Angel maman na Daniela na Karina ye bina ko beto western ata 4 tours ke ozongi maman na pemba la reine mère ya na Canada uninga Élysée Mundele donc
célèbre artiste nini olinga osepelaka na ye te nga artiste nasepelaka na te artiste mo vraiment sotali otala vraiment tv vraiment boye abeteli oyo mo botali ti olongoli so moni dans présence na ye na tv liboso na yo egenaka onani te so présence na ye komo ogenenga na tv seke komo elezenga to namona ndeti etufanga me namona amu te nasepelaka bato nyonso basala mosala te loba vérité loba système mais so eza wanga ndenge aza boye ya bato biso bazapanga ti amoni c'était célèbre azapenge ezalaka nango na moto tu me nga sikoyo na baartiste na encourage bato basalaka art mpo nga mpe nasalaka art nakoloba te ke artiste moko asala eloko nga na chape to nalongola nakosala yango te mais soko osala navandaka nga mpe so namoni piese moko na tv navandaka tali yango mpo ebakisa nga mpe mwa impiti oyo nga bandaki kozanga mais so namoni osala bien te na olongolo sikoyo banani olingaka na monde ya art bato o vraiment apesa yo nanu goût na bon o apesa yo na goût ya mosala oyo en dehors nanu ya morceau Chico Pololo ye sikoyo nani osepelaka ne mpo pololo aza te déjà que son âme repose en paix nani artiste nini azosepeliso na moment oyo mpo baopela ebele nani yango vraiment na moment oyo osepeliso ya dégâts na moment oyo moto asepesanga nasepelaka bango nyonso makasi te tanga vraiment bakombo eza émission maboke batangaka bakombo ye esa bafanya maboke bien ti esa jika cool mosala babien bisika zali nasepelaka vie nanga Rodolphe pakalowi na lele fort donc soki ajoué salanga bevi wana bokozala tournage soki aye oyebi ke okomprendre bien na ojoué na moto ayebi makambo yango so biso osala biso bia biso bato toya na obakisa mpe implice donc c'est ça nasepelaka epuis papa maswaku mpe ajouaka bien nakanisa ekombo wana kobosa nango eloko vraiment na banda ozela kaka kombo wana otango ye déjà moto ayambi yo faut oza reconnaissant te nga siko eza siko makambo oza reconnaissance te poso eko makambo reconnaissance soki na osala yango mpona koflate nga yo tuni nga moto azoseplisanga nayebi so bato basepisanga Rodolphe asepisanga ve nanga pakalowi papa nanga asepisanga papa maswaka asepisanga ya Charline donc vie de loin nous parlons pas nada pas sepisanga pede nada la effort donc c'est ça baïda bango tout d'accord et puis na obosa un peu ambulance te sepisanga d'accord tolingi to chité na ebité ba fan soki bangi bazwa bakozwa comment na numéro nini opesa numéro mombango oui numéro ils ont nango plus 243 89 43 59 244 soit plus 243 91 pardon plus 243 991 29 76 00. Ok, Star, ça deux ou trois personnes bambo te po to chité te bezangonga bambo te pe na pesa batu nyonso batali biso ou ba sepe pe l'émission botala ngo bolanda ngo et ça la bien na bosani te babi mwana bébé mwana maternel les béni artiste selon mon cœur dans l'élève fort babi masana nga mo Cédric Mbungu Cédric Mbungu na latimi wata bambo te no côté ça puis Patrick Beckham l'élève du maître donc babi lay miswa maître Patrick Beckham merci Ambashi Bourgeois donc nga pe ça artiste Ambashi Bourgeois Esther na bon une question moko lelo to mona ba rankine koti mingi na monde art conseil ni noko pesa bato nyo so poto chité bon on a obaloba na raté conseil moko on vraiment so batali émission oyo donc erotika la baron na mutu na koloba ke biso tout oyeba ke après tout oyo eza na vie musuto osala ndenge nzambe alobela biso ke après vie oyo eza vie moko boye tokutana ka ba place moko boye lelo okozala célèbre okozala na melobi mpe okoyeba ke okomata boyeti akaya boyeti omati moni okiti donc place oza wana yebake na place onga naza banda koraisonne nazalaka nani mpona koma place oyo naza donc comprendre mpe ke moto mpe ota mosusu yo néglige ye mpe kokoma mpe na place wana mpona barankine toza mpe wana papa moko mama moko eza nango na importance te neti biso kala toyebaka ke rankine na comédie ezalaka te mais lelo toleke tona bamusicien na baconfrit oyo bamisien ti omona bapoto na batv bakutana mpe bambote biso ezalaka mpe nde ezalaka tv potopotana ya solo ekoma mpe ti mutu abule mpe nabebisa vie na yo ti mpe nabule mpe alongolo na mokili
poisson ekota na ba art biso yeba na ba théâtre ba poisson za raté mais le bébé ko mo pena ke serbe mo chele pena bora daepe donc to comprendre que vieux to sala koleka lobi mpe nzambe obengo aza na posa na yo osala nini na mokili bolamu nini osalaka donc osala bolamu mpo lobi efutela bolamu so tosala mabe efutela biso mabe donc conseil na kopesa bandeko na ngai tozala na bolingo tosala omoni ke ndeko na ngai azosufrire eloko mongo ede na conseil moninga betelo lisolo na ndenge bien ngai tanga na momi na ngai boye yo okende obetonga na ndenge na yo epesi makambo tala ko alobelenga bokefu tant so epesaki yo lisolo ngo opesa conseil na ndenge conseil yo lobi na ndenge moko ok panzona ndenge moko ke ya koelieze ko panza salaki basala donc ça vraiment mabe to bandeko to iba ko se soutenir et ça va bien. Merci beaucoup, merci pour na invitation yambi ya biso na maboki awa tozaki vraiment na plaisir ko yamba yo. Merci ba fan na maboki, j'espère que to komi na suka ya émission na biso na pesi mbote na ngai na Fiston Zanga Zaumbe balobi bambote siko zali et pesi Jika Cool mosala sans oublier mon cordon que j'aime beaucoup Jimmy Mukendi ceux qui bamoni ba numéro bimi ki toko makasi bonio so bomoni l'équipe bien makasi bon c'est papa Timothée papa que j'aime beaucoup papa Timothée oui papa Timothée donc papa Timothée na Zaka baron to bazaki baron to basali nyoso basali Zaka babela mannequin. Aïe, voilà pourquoi la PC ba mbote bisika bazali à la prochaine émission bobenga bo partager s'il vous plaît na obosa na te bana braza tout bana Pointe Noire à bientôt nazoya vraiment wana abandeko na nga nyoso bolinga ngai ezala bien pena soki bozi numéro na biki bozi numéro beaucoup mélange la WhatsApp tous les deux numéros na nga neza na WhatsApp ko melanga karaté na oza pena braza tout monde na président du 15 au 15 à braza na biki yo pena mto ya baba c'est tout aux alors on est ça. Merci beaucoup, à la prochaine.